Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomelmail.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomelmail.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomelmail totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomelmail.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomelmail. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi pona ko présenter bino ba émission na bino obomesana kolanda mokolo na mokolo. Ba pepe congolais tokosenga na bino bozala penza attentif pe bozala na bokebi nyonso na émission tozali kosalela bino lelo pona moto na moto ayeba ko zwa moi quelque chose na oyo tokoloba mokolo ya lelo. Émission ya lelo tolingi ete moto nyonso tu atire leçon pona makambo oyo etali mboka na biso RDC. Bandeko babolingo na banzi ete lelo bato nyonso tu langage na bango ekomi kaka ete biso nde tolingaka Kongo mingi koleka. Biso nde tozali na susi ya bakongole mingi koleka. Biso nde soki tokomi wana Kongo ekochange. Biso nde soki tozwi bokonzi oyo nyonso tu ya mabe ezalaki na Kongo ekobongwa na ekokoma ya malamu. Ba discours ndenge na ndenge bandeko. Me na bakati na ba discours wana bato nyonso tu bazali koloba. Tango kotala ndenge bato yango bazali kovivre kati na bango okomona lokoso ya mbongo kaka bango bazali kowela mosolo kaka bango na bango bazali koswana mpona likolo ya mosolo kaka bango na bango désorganisation kati na bango makambo ebele oyo soki bovandi botali bolobi me bato bazali koloba bango nde bakomemela biso changement na kati ya Congo. Me na kati na baparti na bango bamakambo ezali kosalama oyo ezali koleka eza kolakisa ete bazali na désordre moko ya kosakana te. Ndenge nini bakokende kopesa kimia na mboka monene lokola Congo soki na parti moke oyo ya bango ya bato moke bazali kokoka kotia ordre te. Ndenge nini bakokende kopesa biso kimia. Bandeko babolingo na banzi ete tango biso tolobaka ke na kati ya Congo mboka na biso moto moko te aloba ete tozali na Moïse po ete moto na moto azali na responsabilité ya bambeba na ye asala na kati ya Congo. Bato mingi balobaka ete pona nini bato ya radio Zoomelmail bazali koloba boye po ete na kati ya Congo ekomi lelo soki bosi bolingi moto bokamati mabe na ye nyonso tu bozipi bokomi kolingaka kaka bato balobaka malamu yango na babiloko ya boye yango nde bomaki Congo panda bambula na bambula. Tomona kaka na poto bandeko okomona bamindele tango vote esalami baponi mokonzi moko azali wana
mais soki mokonzi yango abandi kotambola na ndenge ya malamu te okomona kaka bato na ye moko bazali mpe koreproche ye koyebisa ete te nzela oyo elingi okende yango te nzela ezali yango oyo bakomi koloba me biso na Congo bandeko tango bato bazali komona kaka papa Etienne Tshisekedi bandeko ata asali mabe boloba te eleka kaka boye ata asali likambo ezomona ete ekomema Congo na kati na kodinda un jour te boloba te po ete ye nde papa Etienne Tshisekedi ata asali likambo oyo ezali komona na ete ezali danger public na kati na mboka boloba te po ete ye nde papa Etienne Tshisekedi wana nde erreur na biso bakongole yango ete tokotikala mpe kozala bato oyo tokomona bisengo te soki tozali kaka na bakomportema ya boye bandeko babolingo lelo tozali komona yango meme na Congo Joseph Kabila azali koaccepte ba critique de gauche à droite na ba télévision même bato bazali koloba pe ko critiquer ye mais nazali koyebisa bino bandeko papa Etienne Tshisekedi alingaka ba critique te critiquer bato opposition pona ye critiquer bato mosusu wana alobi oui mais soki bandi ko critiquer ye alingaka te botala ata ba journaliste mingi bayebi yango ba journaliste mingi bayebi yango ete soki bazali devant papa Etienne Tshisekedi babandi kosala ye interview soki babandi kotuna ye ba question moko ezali ko toucher ye penza na fefo na kati na makambo na ye penza na ndenge ete bayebi ete ezali makambo moko azali kosepela na yango te okomona ba langage na ye ekomi neti ya kanda ba réponse na ye ekomi ya kanda wana yebani po ete bozoloba ete papa Etienne Tshisekedi azali démocrate mais azali démocrate te ebongi malamu bandeko lelo tosali émission oyo mpona tolakisa na bato mpona kotalisa bango ndenge nini papa Etienne Tshisekedi azali démocrate te mais démocratie na ye alobaka ezali nde likolo ya mbebo mais ba acte na ye azali vrai démocrate te mpona nini bandeko boyebi bandeko babolingo lelo papa Etienne Tshisekedi azali kotalisa bato ete na kati ya démocratie moto nyonso to azali na liberté ya parole pe moto il faut a réclamer ba droit na ye po ete ezali kokota na kati ezali na kati ya démocratie pe azali kotalisa bato ke ezali mabe mingi boye pe aye kozwa lisusu aye kozwa exemple moko mokolo oyo akendeki epai ya Armand Tungulu bandeko oyo akendeki mokolo babomaki Armand Tungulu tangu papa Etienne Tshisekedi akei kuna alobaki eloko moko ya motuya po ete bakongole mingi bazalaka ete balingaka kosaisir makambo oyo bato balobaka te ezalaka kaka soki kongolo oyebisi likambo ekoti ebimi après 2 jours 3 jours kongole abosani papa Etienne Tshisekedi alobi nini alobi boye papa Etienne Tshisekedi aye koloba tango azalaki epai ya Armand Tungulu na kati ya ndako na ye alobi tozali na kati ya démocratie elingi koloba teke soki moto azali koreklame badroit na ye bozwa ye boboma ye wana papa Etienne Tshisekedi moto azali koloba na bandeko nazongeli lisusu papa Etienne Tshisekedi ye moko alobaki yango ite soki moto azali koreklame badroit na ye elingi koloba teke bozwa ye boboma ye selon ye ndenge bandai komona neti ke Armand Tungulu babomaki ye alobi soki moto azali koreklame badroit na ye elingi koloba te bozwa ye boboma ye mais po tokota lisusu na kati na lisolo yango mpe toya kolakisa bino barevelation ya minene oyo bakongole baza kokomprendre te tofungolela bino bamakambo ya minene sanduku ya makambo esika makambo ebombani mpe evandi na kosenga nanu na papa Botamba atiela biso message ya papa Etienne Tshisekedi na ndako ya Armand Tungulu mokolo oyo akendeki kotala famille ya Armand Tungulu tango azalaki koloba na oyo etali liwa ya Armand Tungulu badéclaration asalaki ebongo nsima tozonga na kati na masolo na biso
po ete tofungolela bino sanduku ya makambo. Ba image s'il vous plaît Papa Botamba. Congo eza mboka ya bana nyonso, mwana nyonso akokosala eloko aliki oyo etali elandi makambo mibeko ya mboka. Kaka soki moto abuki mboka mibeko ya mboka nde bakokonya kopesa ye pénition oyo tomoi nano te moto alakisi ke aza mécontent tout simplement. Ezali te ke bolanda ye bokanga ye bobeta ye bobuma ye ekokosalema te. Bandeko babolingo na banzi bouti kolanda ndenge nini Papa Etienne Tshisekedi na mokolo oyo Armand Tungulu akufaki tango akendeki kotala mwasi ya Armand Tungulu pe kopesa ba condoléance na ye. Boyoki bino moko ndenge elobi ete moto soki abuki mibeko ya mboka bakoki kopesa ye punition me bakoki koboma ye te. Ezali malamu mingi po ete Papa Etienne Tshisekedi azali koenseigner biso bakongole me tokotalisa bino sikoyo bandeko. Esika nini hypocrisie ya ba opposant congolais oyo tozali kobenga ba Moïse, oyo tozali kobenga libérateur, oyo tozali kobenga ete sauveur. Tokolakisa bino esika nini hypocrisie na bango ezali pe ndenge toyebisaka bino bandeko bomikosa te. Ata lelo soki pe bapesi ye mboka tokozala kaka na ba problème tango mosusu ba problème ekoleka meme oyo ya président Joseph Kabila. Pona nini bandeko? Tofungoli sikoyo sanduku ya makambo. Bofungola matoi na bino bolanda. Tokokomisa bino esika nini oyo tokolakisa bino ete Papa Etienne Tshisekedi azali hypocrite. Yangana tozali koyebisa na ba peuple congolais bosala attention po ete oyo bino bozali kokanisa Moïse tolobaki yango malamu bokeba mokolo mosusu bokobenga pe Lucifer Moïse. Po ete lokola Bible ezali koloba ete diabolo akoki kose déguiser na ndenge ya ange de lumière. Bokeba mokolo mosusu bakongole bokobenga Lucifer Moïse. Bandeko Papa Etienne Tshisekedi alobi oyo bouti koyoka wana ndenge apesi bargima na ye pe a condamné makambo ndenge wuti koleka. Surtout ye azali koloba ete soki moto asali mabe to abuki mibeko esengeli te bokanga ye bobeta ye pe boboma ye. Olobi bien Papa Etienne Tshisekedi opesi conseil ya malamu me sikoyo ba peuple bofungola matoi tokozongisa bino na nzela totalisa bino esika nini hypocrisie ya Papa Etienne Tshisekedi ezali. Papa Etienne Tshisekedi jusqu'à présent monaka kaka ba peuple congolais bazali babolole. Jusqu'à présent azali kokanisa kaka te ba peuple congolais ya tango ya deuxième république bazali ko continuer na mentalité na bango wana ti lelo mais azali koyeba te ke to si tozwi ba révélation ebele pe toyebi makambo mingi. Bandeko soki Papa Etienne Tshisekedi azali koloba ete soki moto abuki mibeko ya mboka elingi koloba te bozoye bobeta ye pe boboma ye. Donc c'est qu'azali koloba ete tango moto abuki mibeko ya mboka bokoki kozoye bokangi ye bopesi ye punition esili botiki ye. Mais sikoyo tokolakisa bino Papa Etienne Tshisekedi oyo akomi conseiller oyo akomi kotalisa bakongole ndenge nini makambo ekokozala mpona bana ya Congo. Mais tokolakisa bino ye moko azali kaka mbuma ya mabe na kati na biso bapeple congolais. Mpona nini bandeko tozali kofungola sanduku ya makambo? Bandeko babolingo boyebi baseri ya bakimba tango bakimba basalaki ke bareklame badroit na bango oyo ndenge bakomaki kokoso basalaki complot mpo baboma président de la république Mobutu à l'époque. Botuna sikoyo Papa Etienne Tshisekedi tango bakangaki bakimba etant que ministre ya justice
est-ce que papa Etienne Tshisekedi azwaki décision ete bazwa bakimba lokola basali mabe batia bango na prison mpona basali mabe après basala bapene na bango nsima balibere bango azwaki likanisi wana azwaki yango te ye kuta asalaki ete mpona kosala Mobutu plaisir asinyaki ordonnance oyo asinyaki bandeko oyo ya kilo bandeko o ndenge balobaka eleki kilo ordonnance oyo asinyaki bandeko asinyaki ordonnance oyo elingaki oyo ezalaki kotalisa ete bakimba ifale bapandre bango na kote na stade Kamanyola esika batonga stade Kamanyola oyo babandaki kobengaka na mponga bi nde esika babomaki bakimba en public bandeko. Nani apesaki accord, nani atiaki mokolo koto na papier to signature papa Etienne Tshisekedi. Bon bisa biso un démocrate ye moto azali na souci ya peuple tango azalaki kotia mokolo koto wana mpona baboma bakimba bandeko ayebaki teke bato wana bazali ba père de famille bazali na bana na bango ke ndenge azali kopesa ordre mpo baboma bato wana ke bana wana bakotikala baorphelin lobi bana wana bakoki kokoma kotikala na balabala na nzela mpe bavi na bango ebebi bamakambo ndenge na ndenge. Est-ce qu'à penser qu'il y a un go? Père, sali signature pona kopesa ordre bandeko. Mais lelo tala makabazali koloba, alingi kotali sabiso ete, moto soki sali mabe na Congo, il faut ko pinir ye, mais ko bomate. Mais nani aibisi papa Etienne Tshisekedi ete Armel Tungulu baboma kiye. Po etazali koloba makambo tika kaka loba oba tango mosusu nzoto na ye babebisaki nani aibisaki ye bongo. Alors, yesi koyo soki babandi kotalisa ye bamakolakisa ye bamakambo asala bakimba wana nde bakomi koloba na bato ete boloba wana te wana mpona nini boza koloba yango mais il faut toloba yango papa Etienne Tshisekedi azali na makila na maboko bino bokanisi papa Etienne Tshisekedi azali mosantu me bandeko tozali kokota lisusu na lisolo yango malamu na kosenga na papa Botamba kuna na régie achela biso babilili boyoka déclaration ya papa Etienne Tshisekedi ye moko ndenge alobaki liboso ya caméra tango après avoir ko boma bakimba ndenge nini azalaki ko se justifier pona o etali liwa na bango ekamwisi bandeko bota yango na babilili bandeko ebongo nsima tozongela masolo na biso peto ya kotalisa bino ndenge nini aparticipaki lisusu na liyo ya héros national Lumumba po ete toyebisa bino ete moto moko te akoya kokosa biso aloba ete na kati ya Kongo ye nde azali mosantu po ete bato nyonso tu moto na moto azali na likambo na ye oyo asala ya mabe alors ke botika koyela biso baje ya koloba ete papa Etienne Tshisekedi Moïse ya wapi bino bolingi bo distraire bato mais tokolakisa bino lelo babilembo oyo ekotalisa ete oyo ezali kotalisa ete biso bakongole tokoki kokosama lisusu te po ete badiscours ya boye yango nde ebomelaki biso mboka yango nde ekosaki biso bapeuple lelo oyo tozali komona pasi likolo ya baopposant congolais oyo lelo bazali koya komibimisa basantu nzoka nde bango nde baboma mboka na ndenge ya kosakana te. Papa Botamba tiela biso babilili po ete tomona ndenge nini papa Etienne Tshisekedi abandaki kose justifier na liwa ya bakimba alors que lelo alingi kolakisa biso ete soki moto asali mabe na Congo okoki kosala ye kobeta ye te koloba na ye eloko te mpe kopesa ye kaka metumbu de kotia ye na prison me koboma te mais alors que ye moko makambo aza koloba aleka na étape wana tondimela ye to toboya baimage s'il vous plaît papa Botamba. 6 mois après son coup d'État, Mobutu dénonce un pseudo-complot dirigé contre sa personne. L'ex-premier ministre Évariste Kimba et 3 autres anciens ministres sont tombés dans un piège fomenté par le président Mobutu lui-même. Ils sont accusés de haute trahison et condamnés à la peine capitale.
En cette Pentecôte de 1966, sur la place de l'actuel stade des Martyrs, un monde fou, ameuté par la propagande officielle, assiste au spectacle macabre de la pendaison publique de ces 4 anciens ministres condamnés pour complot contre les institutions. Il faut dire que le service de propagande a bien mis au point ce show lugubre. Procession des condamnés vers la potence, cagoule sur leur visage, dernière prière, prononcée de la sentence, coup de clairon et le geste fatal du bourreau. Jamais pareil événement n'était arrivé en public dans l'histoire du pays. Puis-je vous demander tout d'abord comment le gouvernement a appris l'identité des conjurés et s'il y a d'autres personnalités impliquées dans ce complot? L'identité des conjurés, au moins des 4 qui ont été pendus, a été connue par le fait qu'ils ont été surpris en flagrant délit. Et les autres, il y en aura bien. D'abord, le fait qu'ils ont été dénoncés par les pendus. Et ceux qui sont dénoncés sont en train de dénoncer encore d'autres. Y en a-t-il beaucoup? Bon, on ne sait pas encore parce que justement on est en train de poursuivre l'instruction. Et puis-je vous demander quelles sont les preuves qui ont été apportées au tribunal militaire d'exception qui a statué sur leur cas? En ce matière, il y a les preuves les plus évidentes, c'est les aveux faits par les intéressés eux-mêmes lors de l'instruction qui a bien longtemps précédé la comparution devant le tribunal spécial. Puis-je vous demander quels sont les faits particuliers qui ont motivé la sévérité du tribunal d'exception? D'abord, c'est une question évidemment qu'on aurait pu poser au tribunal, parce que moi je ne suis pas du tribunal. Vous savez que dans ce domaine-là, le tribunal est toujours indépendant, très indépendant même. Mais il y a l'opinion surtout. Vous savez que l'opinion était très émue, l'opinion congolaise, au moment où le pays est en train d'entamer une guerre acharnée pour son indépendance économique, des connivences avec même les intéressés. Ces gens voulaient alors renverser le régime. C'est comme ça que le pays était très ému, très affecté par les coups. Et étant donné que les juges sont des hommes, évidemment, ils ont été influencés par la même... Et puis je vous demandais, ensuite logique, quels sont les faits qui ont empêché l'application de la grâce présidentielle? Je vois que c'est exactement la même gravité à laquelle le gouvernement congolais a en tête, n'est-ce pas, avec en tête son président de la République, attaché au fait, à l'infraction commise par les intéressés. Mais surtout, ce qui est plus grave, c'est la connivence avec les milieux de haute finance étrangères pour renverser le régime. Ces mêmes milieux de haute finance étrangères que nous combattons pour les intérêts supérieurs de la nation. C'est surtout cette complicité, n'est-ce pas, avec les milieux étrangers intéressés à l'économie du pays. Mais cette complicité, vous la supposez ou vous en avez des preuves? On a des preuves, on a souvent déclaré. Ce n'est pas pour rien que le premier secrétaire d'ambassade de Belgique, qui est plus intéressé dans l'affaire, a été expulsé du pays. Pourquoi cette exécution a-t-elle été publique? Ça s'explique surtout par la raison fondamentale même d'une action pénale. L'action pénale ne doit pas être toujours répressive, mais elle doit aussi être préventive. Éducative. Il faut qu'on prévienne, éducative, oui, préventive aussi, qu'on prévienne tous ceux qui, non seulement étaient dans le coup, mais tous ceux qui aussi attendaient leur tour pour y passer, pour qu'ils puissent voir avec quelle sévérité on finit ces genres d'infractions. On punit ces genres d'infractions. Bandeko babolingo boyuti kolanda ndenge nini boyoki ba déclaration ya ye moko papa Etienne Tshisekedi. Alors sikoto mituna tondima ba déclaration na ye na oyo elobaki na makambo ya matungulu toto boya yango po ete tozali komona ata ndenge azali koloba ete bakonzi ya Congo babomi ye me ye bazali kaka moto azali na kati ya nzungu ya makambo ya lolenge oyo ye moko azali kosalelaka ba déclaration lelo pona kotalisa na ba peuple yenda azali mosantu te bomoni bandeko oyo ndenge balobaka ete moyibi ayibaka mbala mosusu alingi alongola fungola mofiniko ya nzungu mpo ete akotisa loboko mbala moko porte efungwami bato bamoni ye bamakambo oyo nde yango oyo tobandi kodécouvrir lelo ya bomoto ya papa Etienne Tshisekedi
yango tolobi ete jamais papa Etienne Tshisekedi akomemela biso kimia na kati ya Congo, akomemela biso kaka ba malheur po ete moto azali na makila ya bato tango azali kozwa mboka azali kodirige bato wana makila na bango tango ezali kolela ekobanda koampeshe ye asala makambo ya malamu ndenge bomonaki na tango ya Mobutu tellement babomi bato mingi makambo nyonso Mobutu abandaki kosala ezalaki kaka kosimba te. Bandeko ba bolingo sikoyo ndenge ezali wana nakoyebisa bino boye il faut boyeba yango ete papa Etienne Tshisekedi ye te moto azali na solution ya mboka na biso Congo ndenge bato mingi bazali kokanisa. Moto azali na solution ya mboka na biso Congo moto oyo akozala kaka na motema ya bolingo yo ya bonzambe kati na ye ndenge tozali komona na bakonzi ya Congo lelo ke mbongo ya mboka bakomi kosala na yango misala. Lelo boza kobimisa papa Etienne Tshisekedi mosantu ke ndenge tokomi komona ete mwana mobali oyo Rex Kazadi akomi koloba ete nazali kokende kolakisa bino bandako ya bato nyonso to baza kopie mboka na biso oyo bayibi mbongo ya mboka batongi bandako na poto me ozali kosala eloko te. Nani yango ayebi te papa Etienne Tshisekedi azali na bandako ebele na poto asomba po ete ye lokola azali male bamakambo na ye nyonso to asala yango na sese na ndenge ya kobombana. Papa Etienne Tshisekedi azali mayele na ndenge meme bakonte azali na bakonte mosusu wana poto bandeko tellement lokola azalaki mayele mingi koleka Mobutu azwa bambongo wana aplasa yango na bakombo moko ya bato ya fami na ye po ete trace yebana te. Papa Etienne Tshisekedi aza na bandako ebele po ete soki bino bolingi kondima yango te biso tozali pre ya kokende meme na ndenge ya kulise to filme yango na Belgique bandako asomba pe bomona yango pe tokotuna mbongo wana pe ye azwa yango wapi po ete bango nyonso bazali kaka bato bapiye mboka. Bokoki kokosa biso te lelo bozali koya mpona koloba ete toza kolakisa bino bandako ya bato wana bozali kosala ezali badistraction bandeko po tolakisa bino ete mboka na biso bapiye yango na ndenge ya kosakana te na bato ya deuxième république. Nakobetela bino lisolo moko manda Mobutu na bane 80 manda azalaki kokontrole carrière nyonso tu ya miba pe mbongo nyonso tu ezalaki kokota na kesi ya miba. Manda Mobutu azalaki kozwa yango pe azali kokende kosomba baminduki akomaki na ye commerçant ya kotekisaka baminduki aza kotekisa yango epai ya barebele par exemple na Angola epai ya parti ya Savimpi na Angola aza kotekela bango baminduki pe aza kotekela pe baminduki na barebele ya Rwanda à l'époque. Manda sali ba makambo ya ndenge na ndenge bandeko mbongo ya miba mbongo ekoki kosala makambo pona mboka ngwanda pardon manda Mobutu akomaki contrôler yango ko gérer yango tala kaka mbongo ya mboka mais manda zali ko gérer yango na ane 80 bandeko pe manda akamati asali nini azwi mbongo wana akomi kosala nango commerce ya baminduki akomi kotekelanga barebele nyonso bazali na Afrique Angola na ba kote ba Rwanda azali kotekelanga bango baminduki. Mais lelo oyo bandeko bato mingi bazali kosala neti ba ignorer yango pe bazali kolinga kokanga bato mosusu bandoki po baloba ete bango nde babomi mboka. Mais bazali koyeba te bato babomi mboka kaka bato oyo tozali komona lelo bazali koyela biso mpona koloba ete tala oyo kuna asali boye tala oyo kuna asali boye alors ke bato babomi mboka na ndenge ya kosangana te boyebi bango me bozali kosala ignorance. Bandeko nakobetela bino lisolo moko ezali na mondele
moko azali na Suisse, maître Henrico Monfrini. Azali responsable to représenté à gouvernement suisse oya taliba makambo ya ba mbongo to ba compte nyonso to ya ba dictateur oya ezalaka na Suisse. Maître Henrico Monfrini a sala déclaration moko bandeko a sala yango na allemand pour ceux qui peuvent bato bandimité tozali na déclaration yango to ko afficher yango na page na biso ezali na allemand ba oyo bayebi kotanga allemand pe bakotanga ba makambo nini oyo maître Henrico Monfrini oyo apesa na oyo etali makambo oyo Mobutu asala na famille na ye bandeko. Maître Henrico Monfrini aloba boye alobaki tango Mobutu alingaki kokima na mokolo ya suka na Guadolite alobi Mobutu tango aza kokota na avion na ye azalaki na plein ba valise ya mbongo alobi ba valise ya mbongo wana nyonso to bakotisaki na kati ya avion esalaki nyonso tu 4 milliards de dollars bandeko boyoka malamu po ete tango mosusu bato bakokanisa ete mama Rosalie azali koloba makambo azwi yango wapi mbongo wana ezalaki monte ya 4 milliards de dollars oyo Mobutu akotisaki yango na avion na ye na Antonov na ye tango bazali kokima na dernière minute na Guado. Alors eloko nini esalaki tango bazwi mbongo wana Mobutu apumbuki akamati bakei na yango babimi na yango mboka 4 milliards tango Mobutu azwi avion apumbuki akei Kongolo Mobutu pon toyebisa bino tolakisa bino sikoyo bino bato bolobaka ete Joseph Kabila moto apia mboka me tokolakisa bino nde moto bopia mboka ba Mobutu so bozali kosala makelele awa me bozali kolinga nde kobomba mabe na bino mpona kopakola yango epai ya Joseph Kabila bande kobofungola matoi tango Mobutu azwi avion akimi akei dernier jour oyo Mobutu akimaki na 4 milliards na ye oyo bakendeki na yango bambongo nyonso tu bakei nango 4 milliards de dollars oyo wana nga te moto mama Rosalie na lobi mais ezali déclaration ya monsieur Henrico Monfrini pe toyebi ete lokola déclaration wana to maloba wana ezali ekomamaki na allemand tokotia yango kaka bongo bandeko soki mpo olingi okoki kokopie yango okei epai ya bato basalaka traduction bakolimbola yo makambo tozali koyebisa bino tango Mobutu apumbuki akei akimi ye na bobila ya dawa bakimi bakei na basolda na ye Kongolo Mobutu lokola monaki situation ekomaki na suka Kongolo parvenu kokende na banque du Zaïre à l'époque bandeko bofungola matoi Kongolo Mobutu kanga mwana Mobutu ya suka ya bandeko seme ba désordre na Congo akei na banque du Zaïre à l'époque wana nyonso to ezalaki ba coopération na bango na bangwanda bato nyonso bayebaki pe tango Kongolo Mobutu akei na banque du Zaïre coopération ezalaki na famille Bemba koka moko Bemba o lelo bozango lo baite Bemba ye po ete a sauver biso bandeko nani akosi yo Bemba ye po a sauver Congo bilo boyebi famille Bemba e banda copier Congo mboka na biso depuis quand oyo nde bazwaki ke bazwi batie lokola photocopie au grand commerçant mais na sese ona bambongo ezali ko bambongo ya mboka na biso bazali koyiba ndenge balingi mais babimisi ye na ndenge ya photocopie ke oye nde grand commerçant mais azalaki grand commerçant te azalaki nde na makambo na ye na sese bacommerce wana ezalaki lokola kaka couverture bandeko mpona kozipa bato miso baavion nyonso to ezalaki na compte ya Air Zaïre Mobutu akamati apesi yango Bemba transforme yango ekomi Sibe Zaïre bandeko tango esali bongo Kongolo Mobutu na famille Bemba na bangwanda nyonso tu basali ndenge nini Kongola parvenu kokende na banque du Zaïre à l'époque Kongola pesi ordre babimisi ba or boyebi ete bandeko na mboka boyebi na mboka soki banque po fonctionner malamu
banque e fonctionnaka kaka te soki ezali kobomba bambongo na banque te. Banque e fonctionnaka pe lisusu malamu soki ezali kobomba ba richesse lokola ba or ba diamant oyo ezali na kati ya banque ba bombaka po ete ezalaka soki bourse emeki kokweya ba or wana nde moto etikalaka toujours na position ya likolo mpona kotia stabilité ya banque oyo ezali kosimba bambongo ya bato. Bandeko Kongolo Mobutu akenda na ba famille mbeba na bato mosusu bakenda babimisa ba or nyonso na banque du Zaïre ezalaki na valeur ya 90 millions de dollars. Tango bazui ba or wana nyonso bakamati ba charger yango bakotisi yango na motuka destination aéroport wo famille mbemba batie avion en G batie avion en disposition po ete ba or wana nyonso tu oyo Kongolo Mobutu mwana Mobutu abande koseme ba désordre bandeko biloko wana nyonso tu tango ba or wana ekomi na aéroport en Njili destination wapi Afrique du Sud. Tango bakomi nango na Afrique du Sud bandeko a complicité na ba konzi ya deuxième république na ba famille bemba bango nyonso tu bazui bateki yango na banque moko kaka kuna na Afrique du Sud bapesi bango 90 millions. Tango bazui 90 millions na bandeko baeko créer JFPI ezalaki donc eloko moko bakreaki yango ya bango bato oyo ya bamobutiste oyo bakimaki na Afrique du Sud bakreye eloko wana mpona koluka neti couverture. Ntango bakreye JFPI ezalaki lokola basali yango lokola firme biso tobengaka yango firma mais lokola société moko boye ezala lokola couverture mais basalaki yango ntango basali yango bongo mbongo wana ntango bazwi yango basombi na yango baminduki babande basombaki yango nde kaka baminduki wana bazwaki bakei mosusu oyo bomonaki ndenge Jean-Pierre Bemba ayeki na force mingi bayebaka te balobaka Jean-Pierre Bemba bambongo oyo bango ntango babandaki bamakambo 90 millions wana basombi baminduki ndambu Jean-Pierre Bemba zwi baminduki mosusu lokola Jean-Pierre Bemba akendeki kosalie to kosangana na nani Museveni ba arme mosusu tango Jean-Pierre Bemba akendeki na yango wana mpona kosala liaison na ndenge ya makasi ba arme mosusu bapesi yango na ba Ugandais. Nde tala place ba makambo yote ngo banda bandeko tango bazali koloba ete moto boya bomi mboka Kabila bomi mboka tala bato ba bomi mboka bandeko. Est-ce que ye Kongolo Mobutu azalaki na droit ya kokende po ete abimisa ba or nyonso to ezalaki na kati ya banque du Zaïre po abima na yango? Est-ce que ezalaki droit na ye? Yango na lobaka bandeko soki ba Mobutisto bazali koganga lelo libanda ya mboka na talaka pe na sekaka po ete na lobaka soki ezalaki na ba pays européen bango nyonso to bazali koganga balingaki bazala bato balingaki bazala libre te balingaki bazala na baboloko bambula na bambula bandeko yango na meme baboloko oyo boza komona ba Jean-Pierre Bemba bazali kokota ezali bamasumu oyo basala yango bazali kofuta moto kosa bino te bazali kofuta bamasumu babomi mboka sur tous les plans lelo bakomi kokanga bato mosusu bandoki. Alors wana ezalaki kaka ba exemple na pesi bino mpona kolakisa bino banani oyo babomela biso mboka oyo lelo bakomi kokosa mpe koloba n'importe quoi tozonga siko na kati na masolo na biso bandeko. Lelo oyo bato mosusu bakoma koloba nini oyo barwandais babondeli biso mboka barwandais basali boye me nalobi na bino bapeuple congolais eloko ezali kosala boye po ete peuple congolais alingaka kose documenter te mpe alingaka kolanda bainformation te
yango boyebaka makambo mingi te. Mingi bayebaka te ke Jean-Pierre Bemba aloba yango ye moko ke ezali ba Rwandais te to ba Ugandais te bango nde moto bazali na kati ya responsabilité to balingi yo bazwa mboka na biso. Alobi yango ke ezali bongo te, mais ezali biso na biso ba Congolais wana nyonso tu abongisaki langage wana po nini po ete akendeki kosaliene na kose base to kosangana na oyo babengi nani Museveni. Nde Jean-Pierre Bemba mbala ya liboso bandeko po ete bato mingi tango mosusu bosi bolanda video na me botiaka te. Jean-Pierre Bemba loba ete ba Rwandais bavandi na mboka na bango kimia, ba Ugandais bavandi na mboka na bango kimia, ezali bango te. Alobaka yango mais po mona ete ba politicien bazali na lokuta tango bazali ko yepa ba peuple bazali ko manipuler biso ezali ba Rwandais boye mais bandeko nako kende mosika te nako tiela bino babilili papa Botamba tiela biso babilili totala ndenge nini ye moko Jean-Pierre Bemba alobaki ete ezali ba Rwandais te nde moto bazali ba responsable pona mboka na biso wana nyonso ezali lokuta, alors que tango Mouzé Kabila lobaki yango mais Jean-Pierre Bemba wangana kila yango pona nini po ete lokola keneki kosangana na ba to oya Museveni po ete ye moko ayebaki peke Museveni alingi pesa ye renfort yango na ete po mona mayeli mabe ya ba politicien baza koloba na bato mosusu ke ba Rwandais bakoteli biso na mboka. Jean-Pierre Bemba ye moko akende kosala alliance monene na Museveni oyo alingi akotela biso pe ba Ugandais. Dieu merci makambo yango pe simba te, mais bandeko tolanda na babilili na kosenga na papa Botamba tiela biso babilili to mona ndenge nini Jean-Pierre Bemba apesaki maloba na ye pe lelo tozali kokamwa ndenge nini kaka bato ya MLC lelo bakomi koloba ete ba Rwandais me nzoka nde mokonzi na bino moko awanga na likambo wana pe alobi ete ezali ba Rwandais te ezali ba Ugandais te bavandi na mboka na bango kimia totika kokosela bango makambo. Papa Botamba tiela biso babilili po ete ba peuple congolais bamona pe bayoka ndenge nini ba opposant congolais bazali kokosa pe kosakana na milimo na biso. Ba image s'il vous plaît. Même peut-être 1500 militaires, peut-être 2000. C'est la monnaie, hein. Là-bas, il va se rendre. Mais pas dans tous les gens, c'est ça. Kabila continue à attaquer, à violer donc les accords en lançant, je veux dire, des offensives sur nos positions. Donc nous gardons toujours nos positions défensives et nous suivons de très près tous les plans que Kabila, les plans militaires que Kabila est en train de monter en place, que nous comptons déjouer parce que nous pensons qu'on n'a pas le droit de laisser Kabila vouloir conquérir des terres pour commettre des massacres sur les populations demain. Donc nous avons le droit de pouvoir protéger ces populations et nous ne trahirons pas notre population qui demande d'être protégée et ne demande pas à être sous la coupe, je veux dire, d'un génocidaire.
À Badelit, l'ancien président Mobutu avait créé au milieu de la forêt un environnement pharaonique, à sa propre gloire et à celle de sa famille. De ces fastes jugés indécents par les Congolais qui les découvrent aujourd'hui avec étonnement, il ne reste que des ruines, pillées après le départ de Mobutu en mai 1997. Tout ce qui était transportable a disparu. De tous ces monuments grandioses, seule une étonnante copie de la cité interdite de Pékin a été relativement préservée, même si là aussi le mobilier précieux a disparu. Aujourd'hui, l'ancien village présidentiel de Badelit a retrouvé son statut de petite ville tranquille, à ceci près que le mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba y a établi son quartier général. En quelques mois, la vie a repris. Et tous les services publics fonctionnent à nouveau, y compris les écoles, une radio et une chaîne de télévision locale. Badelit est sans doute la seule ville du Congo alimentée en électricité 24 heures sur 24. Lorsque nous avons capturé Badolité, nous avons trouvé des infrastructures ici, nous avons trouvé qui nous permettaient de pouvoir installer une administration et de pouvoir suivre la logistique à partir de Badolité. C'est pas un choix, c'est une coïncidence, coïncide avec un village des précédents présidents. Mais je veux dire, notre choix ici uniquement compte tenu des infrastructures que nous avons trouvées ici et qui permettaient de mieux gérer notre armée. Il y a plusieurs manières de soutenir la lutte de libération que mène le mouvement de libération du Congo. Si les militaires le soutiennent au front, les artistes, eux aussi, soutiennent le mouvement de libération du Congo par leurs œuvres. Eh bien. Depuis sa maison familiale au centre de Badelit, le président du mouvement de libération du Congo dirige la résistance contre le président Kabila. Cet ancien homme d'affaires de moins de 40 ans est incontestablement un chef militaire et un leader politique convaincant, mais il est aussi un administrateur civil responsable de 8 millions d'habitants. La province contrôlée par le MLC a des ressources économiques suffisantes pour assurer au mouvement son autonomie. Nous avons organisé, je veux dire, une administration dans les territoires que nous contrôlons. Des taxes sont versées et qui sont utilisées au niveau du trésor public. Et bien sûr, il y a des efforts personnels que nous faisons aussi et d'aide également que nous recevons. Olivier. Ensuite, 7, 6. Le mouvement a repris en main tous les services publics et une équipe de professionnels et de techniciens congolais veille au bon fonctionnement de la zone libérée. Dans ces bureaux d'un petit immeuble de Badelit épargné par la guerre, un conseil d'une douzaine de secrétaires nationaux se réunit régulièrement pour gérer les affaires courantes. Chacun de ces cadres est responsable d'un secteur, finance, agriculture, administration territoriale, commerce, mines, énergie et même éducation et santé publique.
Les cadres du MLC ont rarement plus de 40 ans. Tous ont été déçus par Kabila. Ce que nous faisons, c'est que immédiatement lorsque nous récupérons, libérons un territoire, nous organisons directement des élections. La population dans le système politique qu'on a mis en place se choisit une assemblée locale, des représentants donc locaux, et également un exécutif local, le chef du territoire. L'assemblée a le rôle de pouvoir guider, donner les grandes lignes sur la gestion du territoire libéré. L'exécutif suit donc les recommandations de l'Assemblée. L'Assemblée a le pouvoir de démettre l'exécutif en cas de faute lourde dans la gestion. Donc c'est un système d'une large décentralisation, contrairement à la centralisation des pouvoirs qui était à l'époque aussi bien de Mobutu que de Kabila aujourd'hui. Et je pense qu'avec ce système, on devrait pouvoir arriver quelque peu à redévelopper, à redémarrer notre pays, en donnant à la population également le pouvoir de se choisir des dirigeants et de se choisir ses propres politiques. Retranché dans sa province de l'Équateur, Jean-Pierre Bemba vise la libération complète du Congo. Il n'envisage aucune transaction avec Kinshasa. À cause des violations perpétuelles des accords de Lusaka par Kabila, l'option militaire est devenue incontournable. Avec plus de 15 000 hommes, l'armée de libération du Congo est devenue une véritable armée patriotique. Une armée dont les soldats sont des Congolais et pas des étrangers ou des mercenaires. Avec son réseau de radio VHF, Jean-Pierre Bemba est en liaison permanente sur l'ensemble du territoire qu'il contrôle avec les troupes de l'ALC. Alors, prendre ça, il y a 4e, vous allez voir, ça, à l'écoute. Bonnie et Painayo. Wana peve, wana. Yo pronto, to peve. Yo moko peve. Yo pronto. Bonnie et Painabino, boza kotambola. Les liaisons radio avec le front ne sont pas suffisantes. Jean-Pierre Bemba est chaque jour sur le terrain au contact de la population, de ses officiers. Parallèlement aux actions militaires, il veille à installer des structures démocratiques et administratives dans les régions libérées. Aujourd'hui, aux commandes de son avion, il se rend à Lissala pour s'adresser à des prisonniers. Rwanda, Uganda, invasion, armée na biso mboka ba nani ezali Kabila siko aza kokosa ono Rwanda Uganda invasion bolingo botala mboka na biso kobotala mboka wapi baza na posa mboka na biso te baza na mboka na bango epenga nazali kongo na koteka jamais mboka na ngai jamais na koteka mboka na ngai na pesaki armée na biso mboka ba nani ezali Kabila siko aza kokosa ono Rwanda Uganda invasion bolingo botala mboka na biso kobotala mboka wapi baza na posa mboka na biso te baza na mboka na bango epenga nazali kongo na koteka jamais mboka na ngai jamais na koteka mboka na ngai
bolingo na banzi ete bino moko bouti kolanda ndenge nini Jean-Pierre Bemba auti koloba pe alobaka yango deja wana ezali lokola réponse monene topesi na bakongolais oyo bafungolaka monoko mpona koloba pour rien boyoki réponse na bino ndenge nini Jean-Pierre Bemba ye reconnaître teke ndenge bolobaka o ba rwandais banini ezali kaka ba manipulation Jean-Pierre Bemba alobi yango malamu pe na banzi ete bino ba combattant boteyami bandeko bolingo tozongi lisusu na dossier ya Papa Etienne Tshisekedi pona koyebisa bino ete Papa Etienne Tshisekedi azali Moïse na biso te soki akozala Moïse akozala nde Moïse ya batoyo bazali ba malfaiteur ya mboka na biso Congo nde bazali kolinga kokomisa ye Moïse pe ko tromper vigilance ya ba petit peuple pona koloba ete botala Moïse na biso mais azali Moïse te bandeko ngai na mona te un vrai démocrate asa la complicité pour abomisa moto oyo pas azali démocrate parce que moto azali ko défendre démocratie il faut linga pe bato bazali ko défendre démocratie lelo Papa Etienne Tshisekedi na monoko na ya koma pe koloba likambo ya Chebeya me bandeko soki azali koloba ete Chebeya bandaki ko défendre azalaki moto abandaki ko défendre ba droit ya ba peuple banini mais ezali malamu ebongo héros national Lumumba tanga bandaki ko défendre ba fait ba droit ya ba peuple auprès ya ba belge to ba noko na tango wana na makambo nyonso ba bandaki ko sala pona nini Papa Etienne Tshisekedi ondimaki ete pona nini okangaki matoi na oyo nyonso tu Patrice Emery Lumumba héros national abandaki koloba ke ye na Mobutu bosali likopa bokei boteki ye ke pona kolakisa esengo na bino bosombi champagne pe bomeli bolobi tolongi Mobutu alobi Tshisekedi kobanga te na likambo tosali yo kosala ngai na kobanda na kosala 5 ans soki 5 ekoki na pemi yo zui 5 ans 5 ans na ope koki opemi ngai pe na zongeli 5 ans me bandeko ndenge balobaka ete makanisi ya bato oyo basalaka makambo na molili na ndenge ya mabe nzambe ya konfondaka yango Mobutu tango azui 5 ans na ye abandi yango bandeko ayoki sukali ya miel alobi nini ngai natika ale Papa Etienne Tshisekedi aloba me ndenge nini toyokanaki tikelanga yango na bato mingi bakanisaka ete Papa Etienne Tshisekedi yo démocrate azali kobunda te Papa Etienne Tshisekedi abandaka kobunda po ete akokisa maloba na ye ndenge bayokanaka na Mobutu mingi bazali ble bayebaka yango te toyebisaka bino me mingi bakanisaka neti tozali kosakana bazali bato oyo basali bamakambo mingi na ndenge ya sese na ndenge ya molili bandeko kondima te Papa Etienne Tshisekedi azali na souci ya peuple te Papa Etienne Tshisekedi azali na souci ya baintérêt na ye ezali komonana clairement bandeko bino bokalisi soki Papa Etienne Tshisekedi azalaki na souci ya peuple babiloko oyo bandaki kosala na Mobutu na moya aza kobimisa bato ville morte boyebo na butu lia na Mobutu kope baza kosolola pe bambongo eza kouta na gwado aza kolia eske akoki kosala yango soki Papa Etienne Tshisekedi azalaki mpenza moto alingaki peuple botuna ye Papa Etienne Tshisekedi ndenge azali wana botuna ye depuis IDPS bato oyo basoutenir IDPS oyo pe baboma bango botuna ye mokolo nini depuis IDPS wana ezalaka na tango ya Mobutu na bato oyo bakufa oyo basoda ya Mobutu baboma na tango na kaka na makambo ya IDPS ti lelo botuna ye mokolo nini parti ya IDPS esi ecelebra to epona date moko ete abengisi bato nyonso ya IDPS alobi to sala kaka po ete to honore milimo nyonso to ya bato ya IDPS oyo bakufa oyo babunda oyo basala lite atikala jamais kosala yango atikala jamais kosala yango donc ndenge ezali wana mpona ye meme bato oyo bakufaka na ntango ya IDPS
Pona ye lobelaka ye lo côté. Yenda azali ko luka kanga intérêt na ye. Bande ko Congolais to zala mayele. Oyo siko bozali ko mona azali ko sala lelo. Bino bozali ko kanisa ete azali ko sala yango pona intérêt ya peuple. Papa Tshisekedi azali ko boma nzoto po azali ko préparer vie politique ya mwana na ye Félix Tshisekedi. Ezali ba biloko moko bien préparé. Ezali pona intérêt ya peuple te. Yango na moni batikali kanga na discours moko ba peuple soki ba voter Papa Tshisekedi makambo nyonso ko changer ndeko nani ayebisi na situation ndenge tozali nango na Congo. Papa Tshisekedi balobi ete Papa Tshisekedi président ya Congo mbala moko situation changer nani ayebisi bino. Pona nini bozali kolinga kolalisa biso ba peuple pongi boy. Pona nini bolingi kozongisa biso kanga na kati na pasi. Bino bokoki koyela biso discours ya construction ya mboka te. Kaka ya makambo ya lokuta. Soki Papa Tshisekedi azali penza vrai moto alingi mboka. Mais azali moto moko akopesa kutu ba peuple etolien lo bien ndenge tozo komona ete mboka azali kotongama na mosala ya 5 chantier ngai na kopesa pe ide na ba peuple tala ete to sala bo po ete to sunga mboka na biso. Mais azali kotika ba makambo ndenge azali kosalama misala ya 5 chantier lelo akomi kowanga na ke basali eloko te loko moko malongo esalami te. Mais yo sala nini? Po ete ofandi na mboka na biso bambula osali nini na kati ya Congo? Osalaki na Mobutu na politique ya Mobutu otikeli biso nini? Oyo tokondima yo lelo. Ke bazwi pe kombo monene bapesi yo Moïse aza kosala makambo na sese na Kinshweki. Bandeko Bokeba bandeko bazali ko boma bino pamba bino bazali ko boma banzoto ye meme na tala Joseph Kabila oyo nazoko yebisa bino oyo lelo bozali koloba ete Joseph Kabila ozongise na Rwanda ye azoko seka bino po ndenge ezali Papa Tshisekedi na Joseph Kabila ndenge ezali wana masolo ya sese elekaka mingi nde bazali koyeba te bandeko poto yebisa bino oyebi ndoki soki aza koloka ayebaka ndenge nini ba masolo na bango elekaka na kati. Boyebi pourquoi Ngwanda le Terminator alingi ata koyoka masolo ya Papa Tshisekedi te po ete ye lokola azali moto oyo babandaki kosala ba makambo wana ayebi deja Papa Tshisekedi aza kobeta babali ya sese aza kolia na ye na sese ba intérêt oyo ya Joseph Kabila ayebi ete Papa Tshisekedi aza kolia mbongo ya gouvernement pe ndenga azali wana aza kolia Ngwanda le Terminator ayebi yango na omoni ete lokola bango nyonso bazalaki bato oyo basi bayebe makambo na Ngwanda deja asi apesi position na ebonzela bokomona mokolo mosusu tant après ba élection tango bakovote le rais bokomona mikoleko ya Ngwanda kosalela bino émission moko akoloba ete ngai nasi nayebisaka bino ndeko bamakambo toza koyebisa bino bozwa yango lisekite boza koboma nzoto na bino tala na minito ndenge ezali wana Papa Tshisekedi bokomona azali konegocie poste moko oyo ete tango ya koleka te bakopesa Félix Tshisekedi poste na gouvernement ya Joseph Kabila oyo wana toyebisi bino bokanga date ya lelo bokoma yango na bagenda na bino ata balingi basala neti barefite likambo wana me soki le rais aleki bokomona bokoyoka kaka kombo ya Félix Tshisekedi ou bien Papa Tshisekedi akosenga poste moko bokomona o makambo tozali koyebisa bino ezali vraiment tolobi boye bandeko botika kosalir mboka na biso pona koloba ete Congo ezali na Moïse te Congo ezali nde na bato oyo bazali koyelela ba intérêt na bango nyonso tu bazali ba menteur ba aventurier bandeko makambo ezali komona na bino bato bolobi ete bozali bato ya mayele ke bis ngai mama Rosalie pe papa Roger tozali bazoba mais si bonga nazali kotuna bino soki biso tozali bazoba motuna ezali boye tango ye Papa Tshisekedi azali koyawa tango azali koyebisa bino ete oye ndenge ezali wana Joseph Kabila azali na badoute po ete azali mopaya mais bino bato ya mayele mpona nini botuni ete bolobi mais Papa Tshisekedi yo soki
oyebi ete Joseph Paya yo soki oyebi ete Joseph Kabila azali mopaya ndenge ozali koyebisa biso sikoyo oyebi ete na constitution ya mboka na biso lobi ete jamais mopaya akoki kopesa candidature na mboka na biso mais pourquoi oyebi ete azali mopaya ndenge nini okei kondima ete okende baélection na mopaya donc seke bandeko Papa Etienne Tshisekedi azali kotrompe bino Papa Etienne Tshisekedi asali nini asinya bapapier oyo bapapier wana ekoki komema na ndenge ete olobi ete ozali candidat na kati na bapapier wana oyo ekomi ete Joseph Kabila azali congolais pe azali fils du pays nde yango nde Joseph Kabila nde yango nde Papa Etienne Tshisekedi asinya pe a respecta bakor wana yango pe andimi kokende baélection na Joseph Kabila alors bandeko soki moto wana aza koya lelo oyo aza koyeba te soki azali colonel mais Papa Etienne Tshisekedi alakisi ete azali mpenza vrai comédien po ete moto lokala nga mama ozali na koloba mais Papa Etienne Tshisekedi yo ozali koloba ete ozali na badoute na nationalité ya Joseph Kabila ebongo soko oyebi bongo ndenge nini lelo okei kosigner bamikano lobi ete okende élection na mopaya omoni ndenge bazali kosakana na biso bapeple ndenge kaka nazali koyebisa bino bandeko Papa Etienne Tshisekedi oyo azali na ye kaka bajo azali kosala Mobutu azali kolia na ye na CC mbongo ya Joseph Kabila bino nde bozali kokufa pour rien po bolingi nde kolobela bato oyo vérité te balingi nde kolobela Papa Etienne Tshisekedi vérité te bino bozali kokanisa ete Moïse ezongisa ye na Rwanda bandeko mpona Papa Etienne Tshisekedi ezali neti biloko bozali kolekisa temps ye ayebi ete bozali kolekisa temps na bino pour rien ayebi vérité esika ezali ndeko lelo bomoni ngai mama Rosalie nazali liboma me napesi bino bokanga date ya lelo baradio na bino bokosala émission mpe bokotatola mpe bokoloba kaka meme langage oyo ngai nazali koloba ndenge tolobaka mpona ngwanda le terminator na makambo ya kimoyibi ya bambongo ya dongo ndenge nini ngwanda kosaka bato bafingaka biso lelo baradio mosusu baadopta kaka langage oyo biso tozali koloba lelo Papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi Mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Bandeko ba bolingo soki totali malamu na makambo nyonso tu oyo Mama Rosalie auti koloba auti kotalisa biso ba vérité ya solo. Mama Rosalie auti kopesa biso lumière na makambo ebele oyo kutungi nazali komona ete tina moko ete ngai nazonga lisusu na makambo asi alobi ezali te po ete ba peuple congolais oyo Mama Rosalie alobi afungoleli bino ba makambo ebele. Ba opposant congolais na biso bazali na bango ba hypocrite baza ba aventurier ba comédien pe moto akoya koloba ete azali kosala pona souci ya mboka po ete akomisa ba congolais na pesa bango une vie meilleure na kati ya Congo azali te po ete moto na moto azali kowelela intérêt na ye. Kaka ndenge toza koyebisa bino Papa Etienne Tshisekedi azali ko préparer terrain pona mwana na ye Félix Tshisekedi wana yebani na yango ezali ba plan oyo déjà ke esalama pe ezali kosalama ekotikala ndenge wana botika ko rêver bandeko bozali koboma nzoto na bino pamba bokosala kaka ba makambo ndenge ezalaki na tango ya Mobutu se répéter kaka boza ko benga ye Moïse boye aza ko bimisa bino na nzela entre temps ye moko na sesa za ko lia bandeko bomonaka mosika toza ko fungolela bino ba masolo ya minene ya kati na sepelaka mingi tango bokanisaka ete biso tozali bato ya maboma me na suka na yango boyaka kovanda pe botali bolobi Mama Rosalie na Papa Roger bazali penza na raison na makambo oyo balobaka mais tosengaka kaka ete avenir nde elobelaka biso totika tango na tango bandeko pona lakisa bino ete ezali na signe ya monene oyo ezolakisa bino ete Papa Etienne Tshisekedi akomemela bino eloko te pe Papa Etienne Tshisekedi azali kosala ba masolo ya Congo lokola moyibi ndenge ayibaka na kolakisa bino wana ezali signe ya bandeko mwana moko ya moke oyo babengi pona biso tokoko benga ete combattant ya UDPS na tricot ya Papa Etienne Tshisekedi na nzoto me akei koyiba basani ya mbele pe
libabe ekweli ye bakangi ye babeti ye lokola nyoka wana ezali elembo mpona kolakisa bino ete bozwa sikoyo lokola triko wana oyo mwana na alataki to t-shirt wana alataki nelongi ya papa Etienne Tshisekedi bozwa yango sikoyo lokola ete papa Etienne Tshisekedi aza koyebisa bino bamakambo mosusu me na sese aza koyiba na ye bino nde eloko mwana wana ezali elembo monene oyo ete nzambe atalisi biso me esalami siko na systeme ya mwana moko ake koyiba base na mbele me ezali elembo mpona bato bazali kokomprendre te nzambe alakisi biso bandeko mwana ake koyiba na triko ya papa Etienne Tshisekedi to t-shirt ya papa Etienne Tshisekedi na nzoto me ezali elembo mingi bakokanisa yango neti liseki oyo tozali koloba lelo me ezali elembo nzambe ayebisi bino bamakambo indirectement bino bato bozali kobenga ye Moïse me nzambe atalisi bino alobi ete atalisi bino to atalisi biso alobi ete botala moto boza kobenga Moïse azali na ye kaka lokola mwana oyo bauti kokanga yango nomoni pe nzambe pe asali ete mokolo wana mwana wana alati t-shirt ya papa Etienne Tshisekedi elongi ya papa Etienne Tshisekedi bandeko na kosenga papa botama kuna na régie tiela biso babilili po ete bato bamona mpona nazali koyebisa bino wana ezali elembo ezali signe oyo nzambe atalisi bino bozwa yango liseki te papa botamba tiela biso ba image s'il vous plaît. bandeko babolingo na banzi ete bino moko bouti komona oyo ezali signe ya monene po elembo nzambe alobeli bino indirectement na oyo etali bomoto ya papa Etienne Tshisekedi à travers mwana oyo mais bandeko okokomprendre yango pete soko ozali na molimo ya nzambe te mais soko ozali na molimo ya nzambe okomona ete ezali elembo monene po soko tali malamu bandeko elembo yango ebandaki na kati ya parti ya IDPS bandeko lokuta kati na bango eza na moto bazali kobenga Mubake oyo eza meme kokosa président na ye ya parti oyo aza koloba ete président ndenge ezali wana kobanga na yo te na plaçaki bato nyonso na babiro esika bato bakokende kosarole na plaçaki bato nyonso baza kosurveiller mais Dieu merci nzokande monsieur Wechi azalaki na terrain alandeli bamakambo nyonso mpe afilme yango pe baye komona ete monsieur Mubake un grand menteur voire même monsieur Wechi akei ti liboso pe papa Etienne Tshisekedi atuni ye papa Etienne Tshisekedi abi me nazokamwa bayebisaki ngai ke bato barepresente ya IDPS bazali wana partout mpona kokontrole yango na tolobi ete bandeko bozala bato ya mayele soki boza komona badésordre ya bomba makambo ndenge ezali koleka alors ndenge nini bino bokoya koloba ete non papa Etienne Tshisekedi nde Moïse na biso boye na bailégalité ya boye irrégularité ya boye na kati ya baparti na bango nde après baza koya mpona kolinga koprépare mwa likambo bakotriche ya bani donc base na bango ya koluka ndenge nini ya koprépare trouble na makambo kaka ya tricherie mais ekosimba te toyebisaki bino soki bozali koluka trouble na ndenge ya makambo bozali kokosa oyo batricherie mais botuna Jean-Pierre Bemba po ete tangu Joseph Kabila atombokaka bandeko botuna Jean-Pierre Bemba ndenge apakataki po ete wana makambo tozali koyebisa bino bozwa yango liseki te po bino bato bozali koloba o le 6 mais ndeko soko lia otondi te koya komilukela na yo makambo te
oya komilukila makambo te po ete ebele bakolela mokolo wana po ete mokolo wana ekozala nde opesi mbwa boyi mpe mokolo wana bandeko bokomona ndenge ezalaka ete putulu ekomata makala makotikala ekozala somo opesi mbwa boyi ekozala somo. Mama ozali nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai lisusu maloba. Bandeko babolingo na banzi ete oyo nyonso toyoti ko expliquer bino pona bato ya mayele o bomoni ete bozali ya mayele bovanda bino moko bo étudier makambo tolobi lokola ndenge bokanisaka ete biso tozali bazoba me toyebisaka bino ete tango bino bolobaka ete bozali bato ya mayele biso tango tozali komona danger ezali koya bien avant mpe tozali koprévoir. Mais bino lokola bolobi bozali bato ya mayele tozali komona bazali kokosa bino na makambo moko na oyo bakoki kokosa bino te ou bien boyebaka na bino ete ezali makambo ya lokuta mais tellement ki fanatisme eleki bino moyeba oloba eza te bokangeli yango miso yango nalobilobi soki likambo ebotami ya mabe na kati na mboka alekaka bino wana bokomi kobima bato ya mayele bafrançais milai ah si je savais ah boyeboye alors ke bozali kobosana ete soki politicien azali kosala makambo ezali kotambola na ndenge ya bolamu te mpo na mboka il faut kolobela ye. Il faut kolobela ye ndeko po ete lelo oyo bokomi kotala kaka o Moïse na mboka na biso Moïse azali te. Moïse asalaka deja mission na ye nzambe atindaka ye mpe Moïse asila kokufa kala mpe Moïse lelo akokisa makambo nzambe atindaki ye mais oyo ya biso na Congo tozali na Moïse te bandeko botika kolobaka ba makambo ezanga tina botika ko raisonner ba makambo jamais koki kosalama po ete Moïse tango asalaka mission na ye asalaki yango na ndenge ya bosembo. Moïse abandaka kolia corruption te. Moïse abandaka kosala ba makambo na se te po ete amona pasi ya bana Israeli ale ye azali kolia mwa bambongo na ye. Moïse azalaki moto oyo azali kosala mission na ndenge ya malamu ndenge nzambe atindaki ye. Alors totika ko distraire ba pepe soko azali vrai papa Etienne Tshisekedi azali vrai opposant congolais. Il faut alobaka na ba peuple congolais ete no bandeko ndenge ezali na Joseph Kabila azali mwana ya mboka yango ete bomoni ete ngai mpe na ndimi kokende ba élection na ye. Mais soki alobi ete Joseph Kabila azali mwana ya mboka te azalaka na badoute nani azali kobima zoba po ete na constitution ya mboka lobi ete mopaya akoki kopesa candidature na mboka na biso te. Alors soki alobi ete Joseph Kabila azali mwana ya mboka te alors na ye na Joseph Kabila nani abimi zoba bomoni mpona kolakisa bino ete il faut boyebaka bamakambo nini oyo baopposant congolais na biso bazali koloba bango nde bazali koteka mboka bango nde bazali koboma mboka mais soki ozali na sens d'esprit ya makambo nyonso tu ndenge ezali koleka te ndeko moyen okomprendre yango mpe ezali te. Bandeko bolingo bozala kaka bisika bozali na kanisi ete moto na moto azwi part na ye mpe ya comprendre bandeko bino moko bokoyeba soki biso tokosi to oyo tolobi ezali yango te to biso nde bato ya maboma tozali bazoba mais tokosenga ete avenir nde ekotalisa soki ngai na papa Roger na makambo tozali kosala lelo soki tozali kokosa bapeple to soki tozali koloba bosolo. Bandeko bolingo bozaka bisika bozali na sima bonga nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya Radio Zumel 1000. Merci. Bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosileki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bokonde kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo. Merci mingi. www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino. Merci.